Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, bonjour, bonsoir, les abonnés de BBC Mpoï TV, bonsoir, bonjour, la grande famille, et qu'on dépendre kaka, na ero boko yamba vidéo, na biso na banda kuna bino, voilà, kota aimer partager, pourquoi pas qu'on s'abonner, ceux qui okutani na vidéo na biso ndeko, ceux qui na nous s'abonner, te s'abonner, awa okozala dessus, te. Voilà bandeko, bon dimanche du sous, bonne soirée na bino nyonso et si que les bino partout dans le monde. J'espère que vous allez bien. Alors toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Tikete nzambe nanga, apambola bino nzambe nanga, abate la bino. Voilà. Plaisir nanga ezake no tokutani susu na poko alelo. Voilà, bomoni titre na biso, bomoni pe photo ya miniature. J'espère que non, les abonnés de BBC, qui n'a pas église, pour BBC à qui n'a église. Voilà. Bandeko, famille Libota, shalom, shalom, et si qu'ils ont mis libino partout dans le monde, shalom, shalom. Maman Nangaye, maïseke, seke, maïseke, seke. Maman Siloé, qui est là, gros bisous, et si ka ozali, maman, quand nous ça là, partager les cas, et ça bien, ticket nzambe nanga moni langayo. Voilà. Kota aimé bandeko, wana za slogan na biso, tango zo koto yebi kene wana za BBC Mpoï, alors automatique kamba moko aimé ou partager et ça biso bien. Je crois titre bomoni photo ya miniature na biso bomoni na salimoi na salimoi émission na moi retard parce que ta ka lelo dimanche. Alors na bi ngapena sala nanu moi analyse sur photo oyo etamboli na ba page sur Facebook et tout. Ya komona ba sali nzambe ba kenai ko sambe la nani la brine. Voilà. Je crois na analyse na nganyon so nazo sala sur makambango oyo ya la brine et tout na ozangisa te koloba la brine akota na distraction te parce que makambo ekwe eza vraiment mabe et puis elle n'est pas à épargner azape na katia likambango. Alors na bandeko loba plus que non a luka elungi ya nzambe botala ka ke non mobali akufela ki kaka na katia ndako. Vous voyez, akufela ki na kati ya ndako. Yango na oloba ke no bandeko likambu oyo eza likambo boye ke no to mona ngo kaka na misu boye mais spirituellement eza makambo susu et eza pe conseil eza liwa moko boye donc na comprendre te. Ça pourrait être mieux peut-être ceux qui akufela kata na hôpital ou ailleurs mais akufela na kati ya ndako. Alors c'est trop dur eza pasi mingi. Et voilà toyebi ke non oyo basi mususu balingana bango coutume te mususu ko ba ke non basambela peut-être mai comme ça ba sokola. Maintenant moi je me demande eza nango problème te ba eko sambela pona ye elle a cherché basali nzambe et tout étape oyo ezalaka étape moko boye bandeko bato ebele to mona ngo kaka na physique boye mais spirituellement yango ezalaka bien ba pasteur o bazape makasi po basala makambo oyo balekise pe na ba délivrance. Alors wana peut-être je crois na okyo ba ke non lorsque bazo sambe la nani la brine boye tozo mona parce que akufela ki mobali non. Or mobali yango ya lobaki déjà ke non asi asali nini basi ba boyani bazaika ka wana na ndako pona bana. Vous savez bandeko c'est difficile parce que biso bazaïro to comprendre ma campte. Mais c'est une bonne chose pour moi. Je la félicite du fait que conscience et zongi akoloba non, elle doit chercher les hommes de Dieu pour pas prier. Les na okinango na polémique je vais juste l'encourager des locaux to linga ki azalata ke non ata mabe ango eza qu'elle cherche d'abord Dieu parce que vie amutu ezalaka boyete ndenge kendeli wana. Et linga ozala pe bien que non jani akufi peut-être ye la brine
abimaki na mibali mususu te bazotangela biso ba mibali ebele oyo jani abandaki kokanga ye na bango oyo ezalaki ka propre te. La grande famille bo aimer bo partager to solo na biso to solo là parce que na loba akeno likambu nyonso oyo ekomeli ekweli voisin ndeko yo zwa mayele tokoloba te ke no jani ndenge ake wana ataza na bamabe na ye pe ke no akei ke Labrine aza pe kana dossier oyo eza mutu pasi. Alors nzambe biso tozo vivre na temps ya grâce. Temps ya grâce, il n'y a pas de condamnation. Alors nzambe na mawa aleka kaka na kolimbisa nzambe. Maintenant le problème c'est quoi bandeko? Bon moni ndenge aza wana fongoli maboko na ye. Donc amitike pa nzambe. Afungola pe motema. S'il s'agit pe ya kotubela atubeli parce que toza na temps ya grâce. Toza na temps ya grâce. Toko sala ba analyse wa tolobi Labrine ndokie Labrine matake kitaki. Ndenge tozo considérer na miniti okolanda na makambo ya salaki. Mais ce qui a fongoli mutema na ye devant Dieu et que nzambe pesa parce que notre Dieu il est lent la colère riche en beauté. Ce qui a nzamba limbisi biso ba mususu to ya ko saba analyse to fingiye nzoka nzambe kuna zotala na ye yango ta salimbisa ki ekala. Alors le fait kaka ndeko peut-être siko ndenge conscience ne zongi to ebite banani yango parce que to sape ba analyse azawa na zolanda ba émission batu. To lancer message tout le quoi moi. Siko eloko moko bandeko nzambe na biso azalaka nzambe moko azalaka très jaloux to ebi keno ba tebele baluka nzambe na ba aventure to ebi belé baluka nzambe na aventure. Mais ekozala eloko ekomeli Labrine ndenge asambwe sur les réseaux sociaux ndenge toyoka mibali matake kitaki mibali eza pe propreté non ebate siko botutu oyo eza bakolongola botutu ya Jani bakolongola botutu ya Ange bakolongola botutu ya ba o bazolo ba soki ya ba wendo soki ya banani tozo eba pété bozomona keno la grande famille dans la vie il faut toyeba ndenge ya kotambola. Dans la vie, il faut toyeba ndenge ya kotambola bandeko. Je ne la condamne pas na miniti oyo. Non condamné été, mais c'est juste un message. Na ba makambu oyo lekeli na vie. So eza pe na ba mususu peut-être pe bazo continuer ko salango. Batika eza bien te. Tala netika na o répéter et puis na o cesser ko lobango te. Ça pourrait être mieux. Ya keno ata bazali na batiraima ata lingaki janite ata ndenge bana ko sala biloko moko wana bana ko sala mobali mais asala aza na nzela ki ndumba te mais yaza ki na nzela ki ndumba parce que batu tango bazwa kotanga bakombo batu nalandaki kinal alobi makambo montre ngata batu babane ko makambo montre ya soki montre apesi soki garçon na ya musicien soki nini wana kinal alobi très bien bazaki na fête moko boye musicien wana pa yaki na fête wana azaki salati montre wana et puis ezaka ka montre te kinal alobi pe na ketch likolo nango a lancé pe message kinal pas malembe te kinal a lancé pe message alobi que no famille ya nani ya Jani ezoluka ezozela biloko ya mwana na bango kene ko zwa montre kene ko zwa pe ketch abakisi pe ketch alobi que no na ketch pe kenda. Alors on a fait tu wana ya Jani a moni garçon na montre parce que azaki déjà sakanga ki déjà garçon na zo bimana nani na Labrine. Montre net eza ya cher alobi ke no garçon ko bima te fa libérer montre na ye. Kina la lobaki yango na fête Jani alobi non le kate fa zong selanga montre nanga. Il paraîtrait que no ba kimisa ki garçon na sima. Tout ça et ça passe. Si qu'on a minute on na zo mituna sûrement basali nzambe ba omoni makamunenge zoleka nzambe aboyaka mutu te toloba te ke no Labrine ndenge akena no ba passer pe babwa kisaye non tant que nzambe na biso aboyaka mutu te nzambe pe aya po na bato amabe alors peut-être non que loba ke non nzambe kaka kombo nzambe kumisama na situation oyo mais ekozala bien ya Labrine afongola mutema qu'elle soit consciente et puis à partir de l'élo peut-être atambola na crainte ya nzambe
bandeko kindumba mususu ememaka bato na liwa moni kindumba oyo ememaka oyo balobaka ke non esprit de mort etina mutu na bamakambo ebele ntango so yo tindo kaka na babiloko wana ya bamibali kula okekuta na mutu moko boye ya bien te peut-être ozwi mpe maladi peut-être mpe okufi peut-être mpe kobima na mutu oyo aza même pas ya monde oyo. Bandeko bo aimer beau partager to solo la kaka on doit l'encourager. Lorsque je vis la photo, pour nanga na lobino, oh eza e bandeli peut-être ya mayele. Pour azwa conscience na ko ba non nga na minicho il faut na benga nzambe, il faut na luka ilongi nzambe. Je crois ba message ba analyste ozo sa ba émission belé to zangisa te ko loba keno la bwin luka ilongi nzambe. Siko soki suko yé na minicho ko sa susu erreur peut-être bona éviter. Naomi tuna pe bazo longola démon nini. Ya ke non mobali akufaki na kati ya ndaku ou bien bazo sambela ye akoloba ke non mobali na ye parce que ya lobaki ke non déjà 5 mois bazaki sous moi sina mobali te mobali azongaki kaka na kati ya ndaku wana po soki pe passe abala pe ete to monaki nani coutume basali ye pas soki c'est qui la dame ici Sylvie siko na minute oyo bazo sala ye bao prier protection bao sa prière nini basalela ki ye ya ko bimise esprit de mort ya ko bimise loko wana na kati ya ndaku parce que mobali akufaki na kati ya ndaku bilamba ne eza na kati ya ndaku et puis ndenge bazo sambele na kati ya ndaku wana baoki ko sambele na kati ya ndaku te soki biloko ya jani ezaka na kati ya ndaku wana il faut peut-être biloko ya jani elongwe na kati ya ndaku wana nde ba pasteur ba basambeli pe ndaku ou soit to changer pe ndaku. Tout ça na biso ka analyse bandeko tout ça analyse parce que nous devons il faut to lo baba biloko mike o ba msusu ba yebi il faut ko yeba ko partager ce qui ba pasteur ndenge ba na kati ndako wana ko prier est-ce que biloko jani ese bimi na kati ndako wana il reste à savoir pour ceux qui ba ko sambele biloko jani na no bimi na kati ndako wana azana okala na mutu na kati ndako na ye. Alors, au modi na minicho, quand on est au baki à lukelongi nzambe, dans le bon sens à luka nzambe, vraiment luka penze longi nzambe. Et ça bien, batu o bazoni nga ko intoxiqué, ba oya ko sale ba bunde la payer sur les réseaux sociaux, botika la brine. Botika appel ya nzambe ezalaka na ndenge na ndenge. Appel ya nzambe ezalaka ndenge na ndenge. Peut-être ça n'est ko taper à la brine, asanini aluka. Elongi nzambe na vie na ye. Peut-être likambo e komeli ye oyo. Nde peut-être il fallait ndezela pe il fallait que no yesikoyo aluka elongi nzambe dans le vrai. Parce que totambola kana ignorance bandeko. Parce que na kibomoto ndenge nazoyoka bazo bima bazo ya koloba o abimaka 3 jours à na Bruxelles. Boye mobali boye. Donc ce qu'on landi ba o ba ça sortie médiatique c'est plus que non. Donc ba lo ba plus que nani la dame ou encore la brine azandumba tout car et tout court. Tout court to lo ba ka ke non azandumba. Azaki na kati ndako libala azobima et tout. Parce que ce qui pesa ya solo bo mona te ke non elle est malheureuse. Bon, malheureuse dans le sens que l'isolo o ekweli sous na kati ndako. Bandeko, to tambola na kobanga nzambe. To tambola avec la crainte de Dieu. Le monde mo ki les a bien te. Mo ki les a bien te bandeko, mo ki les a bien te. Mo ki les a bien te. Afongoli mutema, oui. À la fin des comptes, il fallait karabasa nini, il fallait karabasa mbelaye. Luka tere da tête basali nzambe na soyi baza basali nzambe penza ya koloba ke non ba conduire yo ti na délivrance non ba conduire yo ti na nani na yo eza bien o luka pe tere d'attente peut-être na famille ya mobali yango la famille ya Jani parce que il y a des enfants ba réalité zebele bandeko na mokili oyo eza kaka soko kutani na situation moko lo ata la brine wana na yo keleka mawa na sens que bazolo beza mwana muke me ba makambo na oyo ka yaye kitoko te et comme on dirait ça molimo bota la neti ata tangu na Hollanda kinal à rendre pe nani à rendre pe Jani ba makambo à rendre ye penza mauvais service trop
tomonaki a video moko ezotambola awawa ya ye labri na kati ya mutuka aye kozwa ya Jani na école ya bana je crois ya Jani akine kozwa bana labri na ye na voiture aye kozwa bango qu'est-ce qu'il y a là aye kozwa bango. On nous informe que mutuka neza même pas ya labri mutuka ezaki nde ya journaliste wana nan soki noli tambo soki noli tambo soki neli tambo soki noli nini wana mutuka ezaki nde ya ye azwi kaka mutuka abalusi kaka bazwi video wana botala ba niveau ya ndenge bobandeki ko aveugle monde ou encore ndenge ba memela ki vie na bango bandeko na vie brillant ezalaka te brillant oyebi ke no tangu kana yoki kinala zolo babongo lobi mutuka ne ezaki ni ya labri ni ya Jani ezaki mutuka ndio ezaki nde ya journaliste nyonso anini peut-être anyokola ba o baza na kini soki maoe soki Sylvie ngana yo toyebi te. Bozolanda bandeko, bo aimer, bo partager la grande famille, les abonnés de BBC, s'il vous plaît, bo aimer, bo partager, et ça langa vraiment bien. Ceux qui peinent nos abonnés, welcome, welcome. S'abonner et ça abisso toujours bien, aux ala dessus et si canabiso ah bien la chaîne abisso ya BBC Mpoï TV, voilà. Famille Libota, bo aimer, bo partager, ça toujours biso bien, on est ensemble. La Chine, bonjour, bonsoir, voilà. Bozo mona bandeko. Mutuka nzoki ezaki nango mutuka ya yete. Eza nango mutuka ndo ya journaliste wana. Babetika mwa gaga muke wana. To batu baye bakeno labri déjà somba mutuka. Labri naza boye. Labri naza boye. Elle n'est même pas véhiculée. Pourquoi tout ça? Et on nous informe que mobali yango ange oyo abima donc papa mwana ne ya 4e abana ko sunga bango kaka ya ko sunga ye peut-être na mutuka akende ko sala ba course c'est par là nde bakena ko lingana. Quel genre de légèreté Bon, on est plus toza wana te pona ko condamner lorsque basali nzambe déjà basi ba telemi eza juste ka tozoloba tant tozoloba eza que non to lancer pe message na bande ko mususu soki boza na ba vie eza pareil lokola ya la brine botika bande ko bolukelo nya nzambe mabe na sa moyo oyo ememaka mutu na emema mutu na kufa soki to oyo ka histoire ya la brine eza histoire moko boye. Il y a autant de gens qui ont l'esprit des morts, qui ont l'esprit des nini, parce que c'est pas normal. Omi bengi mwana muke, mais na ki mwana muke wana ozo sala ba bêtise moko o eza yangote. Alors bref, eza que non tokumisi nzambe du fait que non mutu elobi attaque non que je cherche les serviteurs de Dieu, baya ko sambe ilanga. Nangana bana nangai. Alors, c'est ça. Nde loko penza nalobi asali loko ya bien. Il reste maintenant à savoir tant baye ko sambela ye babimisi déjà biloko Jani na kati ndaku. Bandeko. Esprit de mort là, c'est pas ton ami hein. Esprit de mort là, c'est pas ton ami. Aïe. Esprit de mort, c'est pas ton ami, I'm telling you guys. Alors bref, nzambe asungaye lokola mi bwaki na makolo ya nzambe mawana nzambe za likolo na ye nzambe ayeba kobundele bitumba oyo eza na ye na miniti oyo e nzambe akobundela ye surtout soki aluki ye soki amikitisi soki atamboli na kobanga nzambe nzamba kozana ngabune parce que bande ko tozo vivre na temps ya grâce omoni temps ya grâce oyo to pesa ka nzambe merci na temps ya grâce nzambe la na temps ya ba loi na miniti o nani la brune basale nini nzambe nanga bo comprendre makambo yango alors bande ko to bande ko sala nini atoza supende ni tika makambo na luka ka nzambe toza na temps ya grâce. Mon histoire est sur les réseaux sociaux. La brine, mi baliboye, mataki kitaki.
Natan ya loi. Il y a loi. Déjà loi balobi que non moi sur sala ki boya il faut ko bomaye ou encore il faut ko kundaye vivante. Dieu merci toza natan ya grâce. Alors to luka elongi nzambe ezatan ya grâce. Alors la brine je sais que non la na yebi batembele balandaka bébé sempoi. Na yebi. Ma chérie. Et là, nous sommes en bandeli pe na suka nango. Accepte na moment oyo batu ba finga yo. Accepte na moment oyo batu ba loba oyo nyonso ba oloba. Parce que il y a eu la mort. Donc muto akufa ki na ba makambo oyo. Donc accepter na minute mokili et loba nyonso ekoloba. Tala siko o nzamba koloba. Nzamba oloba nini? Parce que o mokili kolobeza o nzamba oloba te. O mokili kolobe ko sala se pendenge nini toko sala boye. Ce n'est même pas ce que dit azoloba. O to yebi o nzamba koloba te. Parce que nzambe maloba ya nzambe za ya mutu te. Ou bien maloba ya mutu za ya nzambe non. Ma chère, c'est le moment de chercher Dieu au Lukanzambe na vinao. Ton histoire est trop sale. Histoire n'est pas vraiment quitté côté. Oye ki o mema tina mutu akufi nikolo na makambu nao. Et lobi yomo ke non osimbi touche. Tu sais pourquoi lobi ke non osimbi touche o mama nanga lotisa kinga. Toi aussi tu devrais autant que le monde qui est non et Jani na lingi danga Jani te aza mukolo bobo il fallait au vidane na otika na akendene libela. Mais lorsque on est ko benga yo benga c'était dit à quoi? Yango zo mona bato que no kanga ki déjà esprit na yeso ki wapi. Mon nzambe ezali ko mwana mama. Tu as des enfants. Tu dois être là pour tes enfants. Alors sois forte. Ponanga. Soki oluki kaka elongi ya nzambi. Toza na temps ya grâce. Ata biso ba kroni mama tozo lobaka la brine abomi Jani la brine obomi nani Jani ya. Mais toza na temps ya grâce. Biso to soki to ko boa ki sa yo biso to ko loba mabe to ko boa ki so to ko loba boy nzamba o boa ki so te. Nzamba oboa ki saote. Alors, Luka elongia nzambe atapona bana na yo. Luka te elongia nzambe ataka pona bana na yo tikali na bango wana la brine. Et ça bien. La grande famille, pour aimer, beau partager. J'ai voulu juste partager Nabino. Moi, les solo ya mouké lorsque na mona ki photo oyo Nabino. C'est aussi une bonne chose. Déjà, donc, à sali déjà pas moko. Mais il faut vraiment azasiko forte. Face à la forte, dans les seigneurs. Alors, je vous aime bien, Bandeko. Beau aimer, beau partager. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.